Bonjour, bon dia bande ko sur na biso na canal na biso ya GNZ bino bolinga biso mingi to ba abonné ba chaîne internet nyonso to ba pambola bino to yele le sous na moi espace auto solo la to analyser et le c'est très important et nzamba pambola bino vous s'abonner vraiment vous s'abonner massivement parce que ça l'aide à la kaka ko abonner na bino au tigiment de ça et si tu ba critique na bino ya ça la biso makasi pe to améliorer musala oyo nzambe apesa biso ando ba pambola bande ko nyonso vous a partout surtout na diaspora mais bi ke na mboka tozo lela yango to yiko bandeko baye poto analyser to kanisa na bino to réfléchir plutôt ba koyeba nini ezo sala makati ya mboka en tout cas ingénieur soit fond la biso tableau bon na ba invité na ngaya tonga le espace na biso ya réalité ya ba star en tout cas soyez les bienvenus nzaba comme bino boyeba na mvuma bino nyonso bande ko na biso baza baba bate bango balobaka en tout cas ceux que za bana papa to bande pa ina yo o se présenter na bande ko bata sur na écran o ezo tala biso. Ouais, comme on a Yves Marcel, nous sommes dans l'espace où baebi, donc vraiment tout est kakapoto ça la analyse vraiment na liwaya ndeko na biso na makambo nyonso na news oyo ezali kana lwana awa vraiment to mekana ko analyser vraiment to mekana ko sula na makambo ngo poser loba maloba mo trop bateli bazo loba mo trop ani yango to ye ko to mekana ko sula makambo ngo biso tout quoi. Merci vraiment papa Marcel, merci papa Yves. En tout cas, tout l'équipe a été biso papa. C'est prendre na écran ou batazotalo na caméra au zayo. Ok, merci pour nos chers abonnés besoin na biso partout dans le monde. Naebi ki mingi boye binga mingi pe besoin la difficulté à koyeba ngai. Ngai kombo na ngai zali John, mais partout dans le monde boye binga na kombo ya Evangel John. Alors toza vraiment apona to solo là, pona to meka kolongola moi ba doute. Moi mituna kwe utami biso na kati ya mitema on a toujours vraiment babiyano ya ba mituna otuzana yango partout dans le monde besoin kuni tuna kati ya. Merci Tolandi, bande va se présenter vivant na Kimanionso en tout cas ndingi Tolandi que tozanga pona ko analyser en tout cas to boy polémique to analyser to yeba di biso salama kati na biso en tout cas yo poser na biso na tongo oyo na butu mo so za outi musalo ya kolemba accompagner biso ko participer dans message na yo idée na ezanini o nini o kanisi nini en tout cas bande ko penza to bengi bino rapidement na espace na biso oyo ya réalité ya ba artiste to yeba vraiment est-ce que sango et comme qui papa ndengeni na matoi papa bon ngai vraiment sango vraiment na loka kiango na tozaki pe na ngai moko donc fandaki ngai moko na pesa master na mabanga pululu pour ton porte-monnaie magique voilà na peso moto peso za mama na ya kufa ki tozaki na matanga tant to komi wana na matanga to fandaki to ina na ambiance matanga yebi kandi matanga ya ngulande likaka voilà alors to fandika kutoka ka ba kumu paniki ba kumu kima ba mira esa kufi mira esa kufi ne msindo kumtuna oh babela ki ezaki na hôpital na sanateur bon ba kangama ki wana ba mekino kokoma tina na hôpital na sanateur place matanga place bembizaraki makenda ki po bazo ebembe ba tsango na morgue bakepe bakutana mobali na yazaki kuna soi disant bakutana sur la famille pe mutu moko azalaki wana bazwi ebembe ba artiste o bazalaki ba président Mobutu bazalaki wana na artiste mususu master na biso pe artiste mususu afandi pe bazalaki wana na ba collègue mususu nde bakendaki bazwe bembe ba tchango na mort après mort nde ba ya konose na ba Facebook na ba tout ba neso ke ba kana mira esa suko nde akufi ya solo mira esa pe na akufi ya mwana nde na yokaki donc ça qui na passe vraiment ya kuvana na mutu boto yebi ke abela ki makasi te za ke ba yebi ke azala na hôpital a umé na hôpital mais o izakara kola. Moi, justement, ce qui t'en fait déranger, qui après, on a des merci vraiment et ça passe sur au moins le climat et ça pense bien et ça souci de quoi ça qui n'a pas tamulai et ndenge de koto lo bazala mala mo mutu abela ki boyiba ki azobela bolande tina so boyo ya kufi me kaka briske boye de quoi kufi papa John est-ce que ba liwa ya boye na monde ya ba artiste ba artiste kufa kaka alali oka alala ki ala mukite surtout zo ngwa mukese ndo yoka même liwa ya so pululu alali kaka na YouTube moi ça peut explication sur qui bon ko landi to ikasa mo boye akufi liwa ya boye zo le bila biso di eza nino zisi kaka na monde ya artiste ba sorti ya liwa ya boye c'est que tokoki ko répondre yango eza lelo ibanda lelo te ça dit liwa lisolo ya liwe bandi lelo te ça dit eza likambo moko ke banda bato bazala
yango wana pe bana kozala c'est-à-dire ezaka ande pona koloba na biso bartère pona nini ezozala mingi te pona biso bartère bon eza premièrement koloba mutu fai ba place nini azotelemela tosalaka art oui eza malamu eza pona koapporter bien na bavie ya bato mosusu mpe na bavie na biso po moto azosala art azosalaka art te mpona aédike masse mais aédike mpe ye moko po eza na personnage mosusu baopesa yo boye na vie na yo normali ezobala na vie oyo omemaka tadi oza na vie mwa kindumba ntango bandi kosala bapersonnage wana obandi kolakisa ngo epai ya bato na yo moko mpe fo banote ya yo c'est-à-dire liwa oyo ezokomelaka biso barte ezaka nde koloba nango premièrement motu fo yeba place nini atelemeli po tokoloba ka liwa te mais fo yeba nde mpona nini liwa oyo ezokomela biso barte to tozoyeba kotambola te to tozoyeba te nini esengeli tosala ataki toza bartere lokola bartere lokola liwa eza nango déjà mpona biso nini esengeli tosala mpona koevite ya liboso mpona motuna oyo otuni ngai nakorépondre boye na vie oyo mutu fayeba état d'esprit na ye alors mutu okoki kotambola kaka te eloko ezoboma biso eza nini mingi kati na biso tozosala art oza na kisi te oza mpe na nzambe te oza netre c'est-à-dire eza moko ya bakozi c'est-à-dire mutu fayeba place nini atelemeli to oza na nzambe tosimbi kisi mais nazotinda bato te bakende osimba kisi mais eza nde ka point de vue koloba fo yeba place nini otelemeli. Merci pour la réponse na biso ndeko défier biso vraiment alobi que eza malamu koyeba comment tozo marcher surtout ba état ami na biso koyeba nino zo sala en tout cas c'est très important mais mingi on a kangieza kozala na nzambe koyeba nzambe e kozala lipambo limakasi ndeko na biso na pele ndeko tala biso papa na biso azala mopanzi ye pas artiste ya moment tozo se focaliser mingi na ye azawa azamuto art azamuto oyo ana monde ya théâtre ndengana tuno question mususu bana ndeko la biso bazo koma est-ce que liwa ya mama Mireille eza nini esalamaki eza crise cardiaque so ba bi ke koza la kutaki mbali nena mwasi mususu e wika soki mutakufi ba rimere za kamo ebele mais les bioza artiste stelo yo ba information yo za nango nini lié mama Mireille eza estomac tension bien nini bon mon frère na oloba boye liwa tango mutu nso kufa kama na mabele liwa Mireille Kamtayebi. Amen. Liwa ya Mireille sa kaka yemoko Mireille sa Mutayebi na nzambi bango mbayebi. Baba omsu atikali wana tozoloba na biso kaka selon ndenge biso toyebeli makambo yango. Voilà. Ba tumsu bazoloba ke attention ezaki secret mataki nde baloba ki bon c'est normal parce que toyebi ke secret peso ke mati et bon makamutu tension peso eza makasi et bon makamutu. Alors batumso balobi que non ezaki ba rankine ezaki na ba rankine na batu moko boye basala keso kindenge nini et passe wana et pesaki na motema yango memaki tina hôpital ti yango mimiti na liwa ngana olobaka boye moni na monde na biso ya théâtre ki motema mabeza eza pena makasi donc ki motema mabeza ki jalousie eza donc bolingo pena tellement ezati bolingo eza tellement te parce que nini tozolo bango na sens ni parce que théâtre comme na vitesse mo boye oyo mutu nyoso alinga ka ye azala le devant ye nde azala ye na yebi mingi quoi ye ne mutaza na top vous comprenez donc biso tout mutu alingi azala sima mutu azati vous comprenez déjà dans le monde de théâtre t'es na monde de musique là na monde ya et babenga onini ya politique donc tout azana posta za la kaka le devant donc on nzambe aloba na mukili weza mais to komine ko kufa avant to komine ko kufa na ba liwa moko eza dignité o biso ko kufa na ngo hein to kufa na ba liwa moko eza occasion wana tesenga ke to kufa mais to kufika o kaka mo ya kufika non alors tant yozo linga ko sala muninga mabe besoin de matoka tout la nande qu'on a sorti de loin de comité de bâtir poison allez pas poison c'est trois fois et ça la passe mon frère ça la passe comme on a
mutu net vie de l'eau azali gaillard non qui vous c'est pour la santé mais l'eau vie de l'eau a comment le comme tout le monde continue l'eau ça la le comme ça maladie bon et c'est ça la passe c'est que yo mutu tient la gaille poison yo mutu linga qui a poufa ala la c'est tant autant la gaille au lobani sont pas mutu en limite l'eau miraille ko ya na c'est ala la poufa autant autant la pe miraille moi qui parce que yende ti a gagné ni est-ce que quand on a eu le loup et qu'il y a du sous-soutien bien il y a pas pour pouvoir un jour quand on sala et l'eau comme on dit quand on sala mutu mabe il faut tout raisonner que l'eau on tourne quand on sala bah même monsieur cause comme ça là mais là bon tout ça il coupe mon la marée mon la cha été vous en pas mabe moi cause mais mabe on sala muninga pour aimer même muninga tina liwa ya ngone comme grave ya ngone comme grave ngai na zolo bakabo na biso baptiste ne tozali et namona na ngai teke artiste okoloba ke ngai nde ngane na kangi makamutu ngane na sisi makamutu po biso tozaka tozoyokola son point te biso no tozoyokola banana papa na biso kweli banana ba papa na biso sonzo banana ba mama na biso ba alinga biso no toyokolaka théâtre tilelo ba vient na biso lombe ba yokolaka théâtre tilelo malgré tout bayebi yango bakota nango batanga nango na mikanda banchiki baza na professionnalisme yango mais bayokolaka théâtre so biso misusu omona tolingi koyokela biso théâtre te molingaka ozala danse ke ngai nde so makambo na mingi na mwana yango ndi na Lwanda ona Kinshasa tonomona bongo mingi te loba nde kokoma sikoyo mais tonomona yango mingi na Lwanda na mona yango mingi nde na Lwanda omona kama mutu moko bwakangi basuki ya bendi soki banene ya tiki bandefu soki ne style ngo koma ka batu tout ya za danser mais ba ke justice nzambe ezali ouais ça nango normal soki mira yesa ndenga lali wana ya kufi na liwa oyo ya ye moko ke ye moko provoquer ki liwa wana bien malade ndenge ya kaka tension cycle mati c'est bon nzamba zo lokumu parce que nzambe asepeli alungula am ya ndiko na biso akinopema na kimia mais ce que ça na sima ya mutu ke sala ke loko moko memi munde ko na biso na liwa justice nzambe za justice c'est ça. Merci justice nzambeza pe ekosalama en tout cas nzamba zwaka lokumu po bebelobi na ba circonstances nyos totomba liboso comme nzambe et loko sepelisinga na interview ande kwa lobi to sala mabe pona nini tango bomiye ozwini ozipe place amira yesate soki nzambe mutu azwi molimo na ye en tout cas tozo akize mutu te mais soki za mutu asali makamba bongo en tout cas eza vraiment kimete ato bombi ngai okoboko la bana na ngai to okoboko la lidia to okoboko la santé te loko passe za ke ozape place na yete donc to yeba tango sala mutu mabe talande bato bazana sima ba dépendaka pa ina yeba kotika la ndenge nini mira yesa za responsable elelo akoti mabele papa je dis que je me suis ezali na analyse na biso pourquoi ce que artiste a koufi ba rimere bimaka ata musicien ata artiste ya théâtre ezalaka ba rimere to monaki même na mari misama bimaki ebele et to moni pe même liwa ya masilika ba bimebele soto yememi na liwa ya dadi kitambale bimebele soto ya tanga bangondi sute o mona même ba koko soto ba bimaka ka mo ebele ezalaka nini pona ba artiste est-ce que ça peut ba yeba ni mingi ou bien ezalaka nini premièrement soki tozomona ke baartiste ebele bazokufa epi barimer ezobima ebele eza parce que omoni na vi nde tozovivre boye voilà moni babambaka libanga na nzete oyo bayebi ke eza na importance yango wana alors bato peuple de Dieu partout dans le monde bakoloba kaka mpona nini webi muto soza na eloko mo ya motuya o déjà frappaka bato c'est-à-dire tant loko mo komelio bato bakobima liboso pona basala nini balobelango ba misusu balobelango pona intérêt ke bango pe bazwa gaz bayebana mais ba misusu pe bazolobelango na intérêt ka ke pona batuka mutu mo boye voilà c'est-à-dire pas approche na ye babi ke ngana yo toza bien et que quand moko koti tonga na kufi me comme on ezobima lokola na mutu mo lobana na yo to bosola te aolinga mbala moko a profiter espace wana pona ye pasa nini ayoka mais na opia conseil na bandeko o bosala bongo moni vie ya mutu eza ba aventure te personnalité ya mutu eza ba aventure te bibe zolo bango très bien atano mokanda ya jeunesse bibe lobi kayen
abomi ndeko ne abeli kasi Bible makila ya ndeko na ye, c'est-à-dire personnalité ya mutu yo okomona ke akufi yake na ye mais oyebite oyo makila ya mutu wana izoganga na mito biso tozoloba mingi mama mira ye sasali boye eloko ezo memaliwana ye za boye me makila na ye muso ezoganga pa nzambe musu mutu wana tozolobela peke ye munde mutasali ye boye mususu aza na innocent Bible lobi to jugete parce que mutuka moko au Bible pèse les pouvoirs au nzamba pèse les pouvoirs eza Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est Yesu kuti moko azoloba kinga pe nazo juger binote kasatiki la una maboko ya papa, c'est-à-dire Seigneur de comprendre que na vie ya mutu liwa ya mutu ezala commerce te pona ba vie na biso o lelo okomona ke liwa ya mutu otikana lobela ngonga na ogagner mais après avoir kolobela mo personnalité ya mutu wana musu na présence ya nzambe eganga kanaza innocente, c'est-à-dire eza pona bongo ce qui va rimer ya la terre bimara mingi eza parce que tous allons la bomba mutu tout atolobi o mona ngote sozo ya kana direction na mo mona onka. Merci vraiment, merci papa. Cher internet, et là comme c'est très important de voir lobby. Donc comme nous avons liwa ya batu, donc comme la sujet ya kusala bon on a biso bia koluka ba abonné ya koluka ba vie ezave mama la mute. Bible lobby ndongo zo mesurer muninga ndenge ba ko mesurer yo. Ko bosa na pete ki na mukanda ya Genèse chapitre 3 verset 17 zo lo batu to mbebe to kozonga mabete na 19. Yo pour kozonga na mabele un jour Bible lobby chaque chose à son temps na Ecclésiaste chapitre 3 verset 24. Donc yeba ki to za batu to botama ki to kokufa ozo sala mbudinga ba ko sala yango pe lobby ko zwa liwa ya munte ko ma sujet o sala ba publication na TikTok na sala makambo eza logique makambo ko peso vie na ndenga kimia ko lukato finga dignité ya mutu ezala pena di pambote surtout biso bande ko to ba mangala biso bande ko ba congolais entre nous les congolais donc protéger dignité na biso eloko to sala malamu yangwana ezala pe li pamboli en tout cas tozoki pa ya ndeko question nga musu ko zala na ndenga analyse et biso ki bande ba ko edeption na régie to mone ko zala ki de mana émission na ndeko bidi et to yema ke bande ko belé merci pour baso balansango déjà to mone ki bande ko belé ya ba artiste belé ba uti Congo ba kimeli na Angola parce que ba réseau zembo belé ba lobike bazo kimwa na Congo pona ba bloka ba poazo to ko robisa biso asiko mama mike marqué ba na Angola to kuti ba Angola so makambo eza kaka conseil ni oza nango pona ba artiste ba vena biso ya théâtre to kuti pe o bazo na biso na musala o ya théâtre parce que to moni ba to kima Congo mi resa kima Congo to monaki Abigail Pazalaki awa Bigazalaki awa Denima to monaki Moindo Zalaki awa to monaki internet pe za na Angola bande ko belé ba artiste ba so baza na Angola ba kimeli ba vezo ka baza awa siko pona yo bazo kima Congo pona nini soki bazo kima Congo pona mabe bongo na Angola po ani makambo eza lisusu siki ba mo ba ye nango to koma ba kima mabe te po mabe za partout voilà mabe ko kima ngote li ko kima ngote po za partout ko passer donc tambola ko yeba mboka ndenge biso ba congolais to mesana ko bima to yeba mboka ay ba ndenge pe bazaki na Congo ndi baloki ba Brazzaville ndi baloki ndi ba mboka mususu ndenge ba yaki na Angola donc to zaki na ba mama top bazalaki awa ba mama étoile bazalaki awa ba ya Gabi bazalaki awa na pesi bino mbote pesi bozali donc mes condoléances na bino vraiment na bi que ça la biso passe biso ba artiste to kufeli pena muta munene ya donc bazalaki zalaki awa ba mama nani mama étoile bazalaki awa ba mama top ba mama Moindo lelo to bato ba vejo ka baza baza belé donc ezaka kateke pona ko kima na Congo pona ko kima poison pe bazo kima soki passe soki te ba yekaka ndenge zalaka ke noto ke ba Congo to ke mujima to ke soki wapi ndenge pe ba yaki pe ba transport na ba ya Angola siko tango ba ya Angola ba comprendre que na Angola jeza par rapport ya Congo voilà mais que Angola soko teki mo makala oko bénéficier moi $100 soko teki mo nguba oko zo mo nini surtout na bango bana basa ko zalata moi commerce mo bo osala ebi ke non natinda biloko libanda muta tekelinga mbongo ke na Congo mo dollar mais tout le monde artiste va abandonner musala art tout le monde va te belé ba vena biso ba bidi baza ba mécanicien ba monta art pourquoi comme on a bayaki ko sala théâtre té voilà ceux qui pena Hollandi bien bayaki na no d'abord pour bayako sala musala théâtre té pour musala bango za na Congo voilà bayaki pour
baya kotala vini ni oyo Angola Luanda emenaka mais ça dit voyage na ye zomba tanga ye na Angola amoni ke oh non na kokipe ko siéger pe awa na kokipe ko sala mo groupe théâtral na ngai na kokipe ko kota mo na banzunzingi na ngai na sala mo ba show na nga pona gagner moi quelque chose yango etindaki bango moni ke mama étoile patikala ki moi en attendant azape na groupe des étoiles na pesi président na biso nani président biso fan de mbote place azali mtatikala na groupe azo kamba donc bayaki peka ka lokola bato nyonso tant bazoya bazoloba te ke nde toyeboye toyende ko sala groupe na te bayaki ko visiter kaka Luanda tant ba comme na Luanda est-ce que ba mo ba réalité Luanda ah non na ko ki pa ko sala pe groupe non c'est pe groupe des étoiles bana pe baye ba sali pe ba recrutement ba ni na bana musu baye ba théâtre te mama to la format bango ya gabi pe tanga ye ayaki pe kaka bon ba ndeko nanga bétoile baza to sangana to sala mo ba show na biso ndenge zalaka to sala ba disque na biso to teka to profiter to benda mo quelque chose ba pe ba sali makama misala na bango nde ba salaka donc ezate ke ba kimaki eloko mo kuna na Congo ba ya awa non muta kimi eloko na poso ba kimaki ba miso nga bazonga te voilà tout monde ba mama étoile bazongi nanu ba ya gabi bazana bazonga na Congo ba mama moyindo donc ça veut dire que ba kimaki te zonga kimi Congo te batika epi makambo ça tango pe ko monte Congolais voilà tous appelés pas Congolais sikoyo nakaya bidi ndemo tudu pas biso bidi ba raté pas voilà bidi azapena musu to karapena Congolais zoma bidi aya azoma na ye aki azaka na Congo ataki étranger mais azoma sikoyo na Luanda papa na ngati monde to fandi boye on est théâtre sikoyo to comme na âge moi on ça sous théâtre donc so na ba musala na mécanique na sala sous te pour na sala théâtre yamana délicat non c'est ça on est ba tout ça à sala théâtre mais ça quoi faire à sala théâtre mais ça journaliste à sala théâtre mais ça femme d'affaires tout le monde a mo belé na Congo zo moi pas comment on compte ba journaliste pas comment on sala théâtre ça art moko ezalaka polyvalent voilà zo moi ça polyvalent donc il a président de la République au sala théâtre voilà mais si c'est à quoi ça la théâtre c'est là très film tout le monde a aux États-Unis au monde Katcher à tourner un film de cinéma toko limite à place mo côté na zaka mu théâtre donc na côté kate na ko sala commerce té pour na zaka mu théâtre non papa bidi ayebi que non musala na ngeza traitement na zape na sala ma traitement ya kisi na sala rappel mécanique bon théâtre na Luanda c'est bon mais tellement ah aux amis mingi ba chaîne de télévision za mingi telo wana Congo usali moi disque no kemo na RTG ba sui au futi moi quelque chose au le cas ah wa siko za ba TP a foyo ko la non d'abord langue voilà so ko za na langue na bango ne ko za na makasa ko kina ba biro na ko bimsa mikanda po ba no le kala ba chaîne na bango pe ba chaîne na bango na limite na Congo ba tala ngo so qui y a afandi na ngula ah bibo na bana na ko sala ba théâtre ya mike so sala no mpo gagner na vie na ye pas en le loco oliate azanga le loco olate mais musala o ya yebi net ba mécanique on a accompagné que oh mais moi pas ni moko voiture ko sala on a pas bengi ba oluka mécanicien ngape na ko sala na ngamo na sipe mo mbongo na pas proposer mécanicien pourquoi pas yango moni bango ba mutazana métier na ye ba lelo ba maman mabiso moyindo akanga maboko te akoma koteka na akoma kosala commerce na parce que à part théâtre zape na commerce mususu zelanda zomba à part théâtre za na vie mususu zape liboso o mutako ko sala ezate ka comme za théâtre asuka kana théâtre ki neka kufaka théâtre non ezate na ba oyo za neka théâtre tisuka za ki na théâtre l'autre monde ba exil pechanga lelo ma sœur na peso moto place za exil pechanga exil bakoma na ba boutique na bango bakoma na billement bakoma na bakamuna bango belé pona ni azota la kaka théâtre oui mais fona kota pe na gauche na kota pe droite pona zo pe vie c'est ça merci Benza merci surtout ba sur étoile nzamba pambola bilo sika bozali na ya Charline na ben ya po yo ibosolola nzamba pambola yo bona lo baté pona la die so nzamba pambola vie atuka bino nyoso ya fisto sa isa bolo baté to kabula bino nyoso boza ba icon o bosali ke de to la monde art papa maso nzamba pambola yo papa maso nzamba za no longo bokola bokende musika na musala o bola kisi bande ko belé lo po bosekisa biso na bandako pe bo consola biso vraiment na lo baté ya étoile en tout cas nzamba pambola sikezali continuer ko former ba
bateau en tout cas tout le monde a dernièrement kosiki bota et beta qui vraiment en tout cas présence de ça qui bien papa Isoka Fox tata on va dire bidi en tout cas bino subolo ka mbongo à part le théâtre za papa mo la bino bo sala pona kosunga bozana bana bozana famille en tout cas za mala mo vingi nenda zo ngara mapa ya ndeko na tuna question mususu poto ke pena ko shite biso la ndengwa ne kenda malembe nyoso mala mo mela ka tesila ka va tozo ki après makamboyo to compagnie de lobby ke monde théâtre la ndango biza pena na mbongo te et to ko mona ba artiste ko ba kufi na soyo za kaka mbongo contribution mbongo ezate mona be meso para ba une semaine de tout ça déjà to ke ya 3 semaines banda ya miere sa kufa tilelo solution ezate pour ni mbongo ko ndezate mbongo de ezate ezalaka din na monde artistique surtout na ngola awa est-ce que ezako zanga unité kozanga direction moko bien association ba acteur président Bouba de Nzambe yo leader ba Nzambe yo leader ba leader yo Nzambe ba leader tukanza mapambolesi ko zana Congo na ba séjour na yo iba ke tuzana mamene ko lipsa biki tuzole le longo tout la peine ensemble papa la zone bien la question nga eza ndini pour na ba artiste so ka ba kufi comme atomana ki boso kokodioko awa na malade mbongo ezate pour na traitement to moni pour lu ya kufi tezo de koti mbongo ezate ezalaka ndini pour na ba artiste bon pour na mutuna oyo pour na ba artiste bon théâtre eza art eza art nyoso ezana mo moyen voilà art nyoso ezana na ba moyen eza kaka nde koyeba ki na temps o tozali koyeba tani toza po mbongo emeza passe voilà oui mbongo eza passe partout dans le monde bana poto boyebi mbongo eza passe po mona musu mutaleki na télé boye asekisi bino ebite musu na ndako na li combien memi na ndako voilà au moins musu bambo musu tozwa na ba théâtre mona pesu ekokaka bema te kosunga biso aza parla que le monde qui aza mutasala à théâtre à te carapé asala à boy asala à théâtre aza pe homme d'affaires pour na retourna nebi ke mitune za ya yo ba réponse za ya biso voilà est-ce que vraiment c'est qu'est-ce que tolobi que théâtre ils en mbongo est-ce que aux en importance que ça sont mécanique pour mais tout le monde ba président Bodo ba kenda ba poto tout le monde ba dekebele même premier d'abord au monde qui pour comprendre que théâtre ils en ba réalité nango théâtre c'est le monde ça la ngo na esprit faut un état d'esprit mon faut la mutu mo za concentrer pour ça bien théâtre voilà ça dit eza musala mo non na kolobana no eza bazobate ça dit faut la mutu il faut tant na vraiment pour ba opérer le mo boye pour ça la loko ba pese les lions c'est-à-dire ba président Bodo no tsotangela ngai ba président Caleb oui ba tellement na théâtre te solo golandela bango okuta ke basala pe moi Babylone mususu ko epesa ba mbongo net na ba journée ya lelo théâtre comment qui nini ba barte musu bazo pas pensaka pour ça théâtre pour ba na focus et puis on comprend que mbongo nyoso akisi ezala mbongo moko ki bakaba mwa to ate voilà pour pesa mutata 10 000 kwanza o iza ba aventure te c'est-à-dire théâtre eza musala moko eza malamu pona biso mais sengaka soutien ezala makasi soutien premièrement faut ezano ya mboka faut soutenir voilà pour ce tolobito la nelaka na ba poche ya artère boya pesa boye biso artère bo excuser nga mwanda mpolo baki biso artère franchement vérité richesse na biso ya makasi ezana munoko toza makasi na munoko mais na version de eza moi problème ça dit c'est tout le bika to la nelaki na ba poche ya artère to bimisa boye to bimisa biso mais moi de couper à l'été ça biso moi bien ça dit c'est qui théâtre vraiment que l'état a commencé à ba moyen ko sengelo mon avia ba tevele au changer l'obito bete histoire muso à théâtre pour ni télé tout monde a ba mais comme on a tout monde a na ko cité actrice ni oya ya libanda o mo so tali vina eboye tala ba Nigeria tala ba chukuma na ba papa na katina excusez-moi tout qui vraiment moi monsieur tout qui c'est la question normale parce que au moni question wana on va poser wana et ko kipe okima pe parce que au moni mingi question à poser il faut peut-être poser au gouvernement na biso congolais voilà ministère parce que ngai bon na ebité mais na comment ba sokota so na pesa bon ba pesa ngai na bonande na mona vraiment biso na Congo to ministère de culture te
Sogoda Zawana, dans l'association, papa. Sogoda, on est à la longue mise en scène. Voilà. Ils ont encore mise en scène, ils ont encore ça, les cadavres, pour mon arc, et moi, salami, milo, ils ont monté. Tous les gens ministère de la culture, pour nani. Nalanga, Kofi Olomide Azolo, ministère de la culture, on a nommé ministre, mais Kofi Olomide Azolo, ministère de la culture, on est à la couverture, on a besoin de tous les ministères de la culture. Maintenant, non, tous les ministère de la culture. Tu ne pas tous les Moula. Tous les Moula. Tout ça dans Moula. Tout le monde a tout cela. Tout le monde a tout ça. Grand prêtre. Tout le monde a vraiment mis moi la musique kaka. C'est des néa mais toi ce qui va diver ce qui nini. Moi mon kaka. Mais l'autre besoin mon moi bagnon. Et il y a un chat. Azimo ka moi pas parler na kilamba ya place moi bien. Donc siko yebisa ngai na Congo wana. Donc comment caractère au fait que non poto ça voyage. Et ça voyage n'engé mo nyoso senga visa na yako kena n'engé ba mo ya kapya ngula. Et ça un voyage. Et là ils ont comme que poto na comme dans ça comme na là non. Faut ça voyage comme ta tout. Mu kokoma na moyen, kokoma riche, kokoma isa mutu ya mutu. Voilà. Ils ont tout ya mutu. Ko pesa 100 millions de francs de dollars. Mais bien bon 100 millions ya moyo. Si ko sala na monini. Nous avons un projet, nous avons 10 personnes, nous avons un projet, nous avons 100 millions d'euros, nous avons un projet, nous avons un tout qui n'est pas tout ça. Nous avons 100 millions au Maï, à 100 millions on a autonome, nous avons 100 millions, nous avons tout Kabakar, Bilamba, nous avons une idée. Nous avons pas un voyage, nous avons tout, il y a tout. Il y a un moment où il y a Bordeaux, Viens à Bissau, Caleb, Maria. On se dit que bazar moyen wana bazar ba moyen na bango par rapport ya mutu basiatula bazar ba moyen par rapport ya mutu peso ki otuni bango balobaka ke non ça ni lokote on rappelle rapidement pour t'appeler comment que tu commences la sur émission pour profiter na tuna question bala bi ke e bembami resa pour e kende Congo pour mayale la maiza te pour ngoto le bazar congolais na makila marka ke pour ngoloka ba bi be katsa Congo et senga ba moyen ba mbongo mais mbongo ezati ngana tuna na pele asuka so boko et depuis so de ba ta biso comment fait-il gouvernement ya Congo na Angola ba na possibilité ya ba koria artiste wa spécial de Ben Afrique na monde toloba bako katsa ngamba ko ngote fuluka ba moyen ba mbongo ba question ya mosko na ebisio yo kan soka zaki mwana ministre o biso to yebi wana o to tanga kombote mwana ministre o biso yebi wana ka kufi na Luanda ibi mene pe et ça la combien de temps c'est ça le problème c'est que le monde artistique tous non fait ministre moko bo avec qui tour azape ka monta parti il y a parti présidentiel au ils ont le pouvoir avec tour na Angola malade kanga kufi na Angola pour pas bimise Congo que ça la combien de nuit mais t'as artiste comédien oyo bato ba yebi mirae ça la fierté Afrique ya Congo na Angola mais bemene pe comme ino bata Congo ya Angola faut ba sangisa mbongo ba ndeko artiste faut ba kamisa moi mikela bango bazana ngo ba sala ke et bien maintenant on a bango l'ongwati que mais gouvernement congolais est capable de sala yango sans que bande kuna bango ya ndeko artistique batata 10 points zati batata 10 francs na bango te merci ozomona ke et c'est les kananga lokola en aperçu bango ba la mingi francophonie na bango ke betama j'ai la francophonie ke betama ba hôtel la mingi élection na bango ke sala ma ba hôtel la mingi ba kinape na bango bakangi na Congo donc bazana makambo na bango batala do mire ku ba ki pa monter ya ngaku tunazaki na pose de ma mire suka na kakao ba kunda na bango ngo kakao poto tuzape capable de kunda na biso ye awo alors bazangi na moté baba na sayo na libota na sayo ke a 100 famille na bango soki ba pesi permission ba biki ka e kunda ma awa e ki kunda na bango merci to succès awa dernier mot pour Nabino tout si ça peut te retirer vraiment ça va le compo to succès vraiment a émission na biso suki kaka boye ne so na raté dernier mot les années les précisions pour matanga bon chaque fois bazofanda mingi liboso place mira isa no vanda na kimbango so du transport kitina kimbango baba na turbo ko baba ya mettre turbo so ko combien le tunika place mira place ba la mira et la place au bunga te ba tous ba okuta na wana mais bembe nenge tozoyoka nenge organisation zati mercredi jeudi ekoki kobima pe Congo ekobima Congo mais a pe na Luanda to sala matanga
mais aux en junior au junior dans les places à monnaie au to de konabiso et zalana na junior donc mututu na batutu bazana Luanda bo soutenir vraiment bemande konabino mira esa ekini ba prêtre nyonso o to yebi mira ya zaiki wana bandoko bwaka bino na opa bwaka bino te bino bugana bozaba diaspora o bosunga ba congolais bosunga ndeko na biso mira abima na kimia matanga na yeki sala mana kimia donc sala biso bien. Dernier mot papa pour tout suivement. Bon, on a dernier mot nanga isa c'est mapuna koloba ki tout ça la art to bossa nzambe te. Aussi qui tout nzambe musika na art to sala ndeba kuya kuyi izokomela. C'est ça les biso passe. Voilà. Mais eza koloba ki kamakambo nyonso bibezolo ba to kumisa kombo nzambe. Ya to kumisa makombo ya nzambe. Kosala art te pona kisi. Mais sur le mot ça la art no ya bien associé nzambe parce que monde toza eza dominé na ba esprit voilà. Esprit te ba esprit mais aussi nga esprit moko pona nde esunga biso. Merci nzamba pambola biso news ko ndaki biso na chaîne na biso ya GNZ eza chaîne minibino malamu na tonga lelo tuka bo s'abonner vraiment éviter battre belé to suki ana émission na biso ya réalité ya ba artiste awa na Angola ici tout nzamba pambola biso nyonso bo s'abonner pour te la pesa nyonso mbote bozaki na biso elongo partout dans le monde atuka bo limisa pena espace ezalaki te pona kotika ba komona bino mais na lingi bino mingi atuka nzambe a pambola bino parce que na bité ba wa ba bisila nga image nazo saluer na musika nazo mona yemoko ingénieur Eli nzamba pambola yo pona cadrage ya image atuka ya boizala moi mingi yemoko ndeko nanga Michel ngana benga ke Michael yende ingénieur pesa na côté ya régie kuna nzamba pambola bino to continuer ko selanda ba émission na biso bo za la de cité to kutali balasima ateja.